Rumba la rumba. Irma Kazadi, n'importe Londres. Nous balandinions surtout émission dans tout sauf rien. Oh vraiment et Kumba Maka, na Laetitia Meta, oh vraiment ça a présenté. Na Laetitia Meta immortelle fille à Bible Kandé na Edisa Kabino. Boebi bien. Émission na biso ndenge ezalaka. Émission na biso tout sauf rien. To yambela rabino batalo lenge nyonso tu. To yambela rabino ba artiste et comédien, ba musicien, ba artiste et peintre. To yambela rabino pe ba oh nyonso tout. Bazan na posa promotion na bango ba sale la bango to kitaka sur le terrain to sala ka promotion to yamaka bana auto bengaka bana bitike bana balaba ba enfant de la rue to sala la promotion ya mutu nyonso même yo moko so ba sala la promotion pour na kombo na yo o benga na numéro za affiché on a vraiment okozwa nga moko Laetitia Meta immortel lelo to elino numéro ya sika to ko yambela bino moko ya ba artiste et comédien ya mboka na biso na otanga kombote po ye moko na surprendre enano ye moko ezana no surprise po na eda mo na tanga kombo ezati na mwango ngamuke boko découvrir yeso ki azanani azo sepelisa bino mikolo na poto bobenga bobi poto eza tombe likolo na ye po azo sepelisa bino na ndenge moko ya mystique wabeti mafunga mwana mungwandi ya solo western toujours so landa enani tokota na kati ya giga tokota na kati to surprendre bon mon matin quand il y a une petite kaka au moins de nazi au moins de la kangi eh bah il te va surprendre au moins de nazi bien bonne santé et vous salut comment on a surprise au moins biso na komoni biso na Congo vérité populaire to no système asika to no système asika te ka ifoka to benga o ba kipso to zoya ba surprise air mo ezala bien tina ndimete na okuto na ndako na air all dans ce projet pour na kinde tournage mais aussi prendre mais je suis obligé faut na respecter kaka to ba solo moko jusqu'à moi quelques minutes moka ya mokie bon vraiment merci na moi mon mobile na mona kala en 1 giga 520 giga vraiment na sepelo ko bo sipande nga boy je suis obligé bon na zo tamo ba kitso fanda di banda ok on peut mama kasi be poani zala kinya motema penzi za ya okita on a problème on a un problème tenera au sali likambo te mto sipande nga donc je m'attendais pas que oui mais temza ko bimela nga boy pona sala émission et bon je m'attendais pas ok yango nous a un peu moto kama aina nini lisusu aye lisusu na nini zoko yango mona mwa soyo so na moni giga la mona kama kambu ba ena nini mais comment yo il faut banga monda mo pona dit que oui mais ça trop polémique alors ah bon super ngala oka makambu nao oka Zuma pasteur Zuma wa mystique merci vraiment ok donc nomba moko na liboso te to bana na sima osali combien des années na msala oyatea vraiment merci vraiment merci na pesi d'abord merci na bandeko nyonso oyo ba fan nyonso o balinaka Zuma tumba artiste na bino mo bolinga vraiment na pesi no merci de bozo soutenir et na bossa intervana répondre na question na pesi bonne fête na mois de la femme ba maman nyonso ya partout dans le monde et ngazuma moko oya bino bolinga mingi na pesi bino ba bonne fête biso ba mama bino ba mama yango moni na respecter parce que ya minga na mois de la femme ouais vraiment Zuma tumba 14 ans de carrière déjà le 28 décembre ya mois otozoba oyoyo ya ne otozoba le 28 décembre ya ne otozoba oyoyo Zuma tumba zoko 15 ans ça va se fêter 15 ans de carrière na art 15 ans de carrière na art groupe non ya liboso obanda na groupe kaya ba quartier tout ça qui maman osambiraka na groupe moko déjà où ils a collé na TV
vraiment na banga penza na utaka na kati ya église Armée de l'Éternel. Là je salue mon pasteur pasteur Sony wana pasteur na kala pasteur na vraiment ya kala et tout ça na ba groupe moi ba na kati ya Armée de l'Éternel place vraiment na utaka nde yango wana tant na eu formation ko batila biso medio mobo ya formation ya makasi donc du wana peut biso ba formation ya bien et ndé place na zo ka formation et à mon moment est démarré wana. Au bandana groupe nini ya TV à part groupe na no Armée de l'Éternel pour tout qui na Armée de l'Éternel à l'époque vous avez makasi côté théâtre et là ba artiste belé ba grand artiste belé amboka na biso ba bima kuna à part wana tolongo na Armée de l'Éternel groupe nini oyo okena ko sondere que son âme repose en paix na likana passage na ngali bosso za passage na ngai za kana groupe sans souci Yemoko le président sans souci tant qui en vie dans les cas kuna et tant na longwe kuna na groupe sans souci na kina groupe chic choc le ngi ya président Ngadia Ngadiose so comprendre ba succès ba ebi Zuma président Ngadia Ngadiose na les cas kuna o mais ba succès ba ebi Zuma kotanga Zuma te tanga kombo za na ngwa l'époque po bato bebo bien na komba Zuma comment ne Zuma tenga ebo na komba Zuma te pesa dans le public na yo vrai prénom na yo oyo bandila te vrai prénom nanga o vraiment na bandege za ki Cédric Cédric ba c'est wana Cédric talaga nga sona ebi ka Cédric nga ebi Cédric nga na ebi Cédric au moins que pasteur Zuma wa danger c'est ko comprendre que Zuma na gaz oh là moi ya giga 520 giga au moins mon personne nani moi so meta zenga memanga oh là wena bi oh là la réserver maman ex maman présidente nae on repese mambo de sikaza ex-maman présidente. Oh, mais ex-maman présidente, non, parce que ça a artère. Tu n'as pas artère. Nana Amélia, n'a pas artère Amélia. Oh. N'a pas collaborateur, il y a Nana Amélia. Non. Nga bi ke yo ozalaki artère ya Nana Amélia. Naïbi koute ko atika ko collaborer en collaboration na mututé groupe ezaka ya Nana Amélia azo mututé pour collaborer ne bien so yaka bozaka barter même Rosie Mucho pazaki artiste na ye na pièce o nazo loba po na loba public na ye bien meta na ko vanda te na ko ya devant émission na oteka pona ko sabatu pona organiser nini moni po mezani nini moni oyoki solo biloko mais oui bité na kata nzungwana est c'est vraiment vrai ezaka soso mutena na kata nzungwana mso ya maman présidente kata la sobenga maman présidente obi on est problème ezani nini ezaki groupe na ye ya bord na ye yaki pa bord na ye donc on dit que azaki maman présidente par tete maman présidente sangate maman présidente sangate nana mais azaki maman présidente na yo c'est tout après siko azaki maman présidente ya groupe Robot mais ngazuma na yaki comme collaborateur na ye na tchai coup de pouce et aujourd'hui moi te que na tiki moi te que Robot et que liboso on suppose qu'il apprécie on acteur plutôt ngwana lo nataki acteur soit dans l'émission ata boyambi ya El Sabino vérité lo bam suskaka à 70 so qui maman chérie quoi tu vois alors ngana yaka na Tinoma tous bato ya Tinoma tous un grand scénariste en boga na biso c'est moi qui ai appelé Tinoma tous que uyaka to tcha coup de pouce pendant na Amélia vous comprenez azaki partir ba Rosie Mucho ba kendaki partir be ba kendaki c'est pas là ngata na yina tcha coup de pouce senti que non en tout cas a commis c'est bon et j'ai la na tiki na ngai quoi Los Bogabel Bogabel penza Bogabel Anel Kana peso mambo de siko zali vraiment na vu que on a une émission au penza en tout cas bon toi siko olonge na parcours pas Amélia okende sur na groupe avant dernier pas parcours et pas Nana Amélia nazaki déjà na kati ya agence CFI ya président nga Tomi Mukondo pour comprendre ce que oui na bando aider Nana Amélia nazaki na agence CFI ya président nga Tomi Mukondo le papa na Steven Mukondo le défendeur un vrai cinéaste ya RDC yende président nga nazaki na etina zoke ni ko aider Amélia président nga Tomi Mukondo la esanga bon kende aider Amélia nazaki na kata agence CFI donc ton zima kaka o ya lobby ke azaki ko aider même surtout même ça bon ton zima kaka to aider na o ya lobby na TV na ko benga nga maman présidente mais ozole na kati bien on te passe nazaki zéro de après ezaki ngai emso ibaki ngote après na Amélia ezaki nga ezaki bon poza ki artère mais yanga tsaki obungo te olingi bon nanzima kasa zaki artère OK anzimi azaki na ye artère anzimi na ye azaki ni artère ya maman présidente Nana Amélia anzimi na ye benda Zuma penza anzimi na Cédric Zuma ye openza anzimi na ye olongwe wana
ti lozaka na agence sefi nazaka na agence sefi pa pembeni ya président na nga Tommy Mkondolo papa na Steven Mkondolo 10 ans pembeni na nzoto na ye yo penda ozonzima na yo na bamoto nyonso wana oyo oza nango pour le moment na bagaz nyonso oza noka mbolo et pas master na yo po tokotia na ndenge normal be pas master no ndimo oza noka mbolo oza na vision ya osala groupe omonde na abona leader président na nga Tommy Mkondolo aza leader des leaders omoni ba leader ebele bamobasa na bagroupe nga asala na kata agence sefi nga nde na bona beta bafilme libanda bafilme bimi na Africa Tema TV Montréal mon coordonnateur Neuf Lumière ngala amona bafilme onga na tiaka na kati Africa Tema TV mais eza na 3 sites kaka oyo biso toyebi oyo ezolongola bino mwa soni mokie po bino tobenga bino lelo ba artère ya internet ya CDT ya cassette PT ya internet boza na 3 sites oyo ezolongola bino mwa soni ezongisi bino esali suke bino boza en visibilité toujours toza na Africa Telema TV oyo ezalaka coordonné par Super Ngala toza na Top Vision toza na SCP Lisa toza na SCP Lisa oyo Nana Takaza la patronne la patronne mwasa pembe mwaso hôtel banda na songa lisapi tina pola suki okakoye na nini vraiment yango nde moto yekolongola bino mwa soni te yo va expliquer le mot nga na tekami na CD nga so lukinga na CD omona nga oza na CD tekami na CD mais osali succès ya CD te par rapport ya o basala succès ya CD po bino boye na époque oyo déjà marché ekomaki déjà ya kofinana yango nazobenga bino ba artère ya internet po bobimi bosali nde neti yo obimi makasi na internet par rapport ya CD faut expliquer mutu kende luka histoire boye kota boye tala film boye po omona nga fofo. Ouais, c'est vrai parce que mon époque ils ont éloko nango mon époque à CD bato banota trop ba CD mais l'époque internet maintenant bato baza basé trop na internet ya mon babiso bazuma o nazo mibenga opération du coffee aïe na obunda na si sukombo msusu ah mais oui mais ça rancunier opération du coffee lisusu mais ngana yekolongola banti valeur non so bato banosa ba maboke o mabino mo bato sa maboke ouais bato nosa la nini nga sa cinéma. Mais oui, mais mon coordonnateur n'a filmé un gars que oui, il y a un artiste à cinéma à Platon. Oui. Artiste cinéance. Oui, artiste cinéance. Ok, bon ça va. Nanzima kaka polo bi nanzima. Mama engo ekoki et comme on a matamale malembe, bon mon saison matamale même on a déjà payé ya masola vraiment. On a combien de films sur le marché? On a 3 films sur le marché. Bon. Na kata Top Vision et pas Top Vision na Yves Lubamba que je salue pas ça dans l'émission yo et nazana ba film pas na oyo Yves Lubamba Laetitia Meta immortel père apprécié wa mbote sika vraiment ba félicitations si tu okende bien Yves Lubamba yebi que oui au artère à cinéma et pas Nana Takaza naza pe na ba film o na tournant mais ba film o penza ngamo na yo moko ngamo na komi na mutu na nga penza que oui nzambe sera apprécié apesa kaka Neuf Lumière ngala. Vraiment merci na mon coordonnateur nanga. Tana beta to sika na beta to. Neuf Lumière ngala ebisanga Zuma. 3 films, tiaba film. Nana 3 films ezo beta poto ya ba blague te. Nana premier film Bousso ba décembre. Mauvais film ya ba blague te. Nana deuxième film Zuma faux pasteur. O basno so poto ba bike wito boyo po o saba mama beto. Ba pasteur mso. Ozana base be na poto. Obi. Ozana base be na. Poza moi site. Po bibase be na poto baboyo po sa mama be on a besoin na base be na poto mabi atana bike oui moi si wana boyinga toi tu penses que oui que moi si wana boyinga ezaka ko boya ya boyinga on a qui ma question te na iso vérité basi o balinga nga mingi ça dit ba mama o batinda nga mingi Zuma ozo pendant na 3 films Zuma faux pasteur deuxième film na film mususu na betaki déjà buzoba mama suka na film na film mususu na préparer pour na mois de la femme conséquence à mois de la femme na avertir mutu nyonso o nyonso tiaka film na internet le 8 mars mutu mwa bwaka film te madongoma la patronne mo tema ya bato ya fioti ngoma zuwa babi couple ngo kitoko wapi mafuto wapi batika bino penza oki mwana na onenga lobi mwana bino mwana na yo po papa fioti ngoma biso so benga papa Zuma aza papa te fioti ngoma c'est un ami de longue date na peso pe mbote pasoza
aza papa po aza papa ya mobali ya mwasi na ye, tu vois, aza papa na katanda ne papa na ngate, aza papa na ngate, aza collègue na ngai ya boulot quoi. Mais au bengi quand même papa. Na bengi papa c'est pas tout ba mibali. Collègue na ofie Ngoma asali combien des années na msala oyo osali 14 ans OK 15 ans. Mais il aza déjà plus de 15 ans. Na kolo ba koza na ba 20 ou plus de 20 ans. Témoin ce que yo zo ngolo bilango mais on ndenge ya polémique. Fait Ngoma c'est un ami que je respecte beaucoup, baza ba yene na biso babandi musala oyo et batikeli biso libele na ndenge ya bien biso peut défendre bango personne kofi na défendre ba na ndenge ya na makila po bano pe ba ya le ba boya bino far bino pe bo boya ke on dimite ga papa na on dimite ga papa na papa na ndenge nini est-ce il faut qu'on se dise la vérité. Papa na nga c'est tomi mukondolo po yenda zo formenga. Fait Ngoma aza grand frère propre na nga na boulot oyo. C'est pas bon bandi à ta émotion manqué fait Ngoma moi que oui nga mo non c'est la terre on manqué monter ma bateau ya na c'est le moko elle au beti ba film mais côté na ngati mukolo côté sanga comprendre que oui mangono échanger pour me oza na SCP c'est pas boire la bleu na SCP c'est ça la film na ye moko oya komi na côté ndete même kono kota au comprendre que batama boké belé ou ba travailler na ibokima. Papa, message est déjà lancé. Ils ont déjà lancé plutôt. N'est-ce que à Rolando pour moi si n'est déjà déjà Molandi mon nene. Et émission au tout sauf rien où la Laetitia Meta immortelle vraiment. Bon tous on dit sous papa. Problème ni bino batama boké. Bon avant na comme non wana. Mauvais souvenir ni nous anango. Na msala oyo na bon souvenir ni nous anango. Mauvais souvenir na musala oyo na zanango eza na perdre papa nanga avant l'âge aliaka bon musalote. Mauvais souvenir nanga makasangwa. Papa nanga kufa avant bonga zala mona le mwana ndenga comme Zuma et soka kufa na ero na zao me matanga wana aïe ngeza dega. Mais un mauvais souvenir on a bon souvenir nango belé. Paix à son âme na notre papa. Ba bon souvenir nanga isa vraiment na yaka na musala oyo bayambanga avec beaucoup de respect na baene na nga nyonso bandeko na nga nyonso mibali bayambanga kitoko ba bon souvenir eza ebele eza vraiment ebele ti lelo ba bon souvenir eza peke oui soki na zui téléphone na bengi allo mon boss Issa Botuli na problème boye penza otina penza 1000 balles Florent de Jésus na problème boye en Angleterre otina penza 1000 balles vous comprenez Laetitia Bukasa otina penza mbongo tu vois ba zadi na ba bon souvenir ba tuna zotanga na baza bandeko na ngate vous comprenez ka aro théâtre kako ba to benga maboki oyo nde penza yango sesanga ma ba relation ba colonel Tshisekedi pendant que oui si j'ai un problème bon benga lo mon colonel Tshisekedi tu penses ça intervention pour nanga tu vois ça n'a pas bon souvenir quoi. Ok, merci. Guilain Omeonga, moi, mkina mbongo na ye, Guilain Omeonga, Dio, penza babi, garçon de disque, vraiment, et si qu'ils ont qui zoom, qui passe à zoom, Naomi Meta, vraiment, qui passe à zoom, Pasteur Zouma répondre, bino, vraiment, bon souvenir, n'a mauvais souvenir, na ye, Pasteur Zouma, na zongelo, moi, mki, ni ne que c'est passé entre bino, ta théâtre, na ba musicien, na ba artiste musicien. Ba artiste musicien te. Artiste musicien moko c'est Léo Stram. Les artistes musiciens te. Na ka bien à faire rigola que je salue mon thème ya batu ya moi si moi pembe. C'est le temps comme pour aborder les Québécois. Obi on a fait rigola. Ni faire rigola nzambe na bango ponga na nzambe ba artiste comme Edeno so mibali ya nzambe ba musicien. Comme nzambe ba artiste comme mibali. Oui boye bien moi. Oyo luka guerre. Obi oyo mta polémique na kasi bona banga nani na banga mo ono banga bongo on est sauvé na banga mo te mama nga zuma mama luka zuma mama mi luka na banga mo yo ka yo ko mtu bona tinu pa la yebi bona bomme beli ana kombo même senaye a beta kumpa na suka ko ngabi monda suki na obome sikoyo tant babeli la si tambala Jésus t'aime mon appareil solo oyoki na banga mutu te tina mbenga opération likofi nzamba ba artiste nyonso ya mibali je suis sûr avec moi pe poto yebi que oui ozuma tumba mutu aloba. OK lancer siko comme yo pendo za kene banga mutu lancer siko message ozoba comme ngana tunyo nano eloko ka musina parce que ngana tunyo natangi kaka na tangi comme artiste tu nabika ba artiste musicien comment poni mbama aussi bien mbama faire
Et au Céléo, c'est que ça un problème, mais Céléo. Non, j'ai pas un problème avec Céléo Stram. C'est un grand musicien en Boganabiso malgré que ça la retraite na poto. Retraite par rapport à quoi? Ils ont ta musique, n'est pas musique, n'est pas musique, sabato. Yo, si vous avez retraite par rapport à quoi? Yo, me t'otindi. Habituel. Habituel, mais dis que nous sommes battus. Ouais, bien, tant à yemba n'ensemble. Ce qui fait rigoler, la tente va yemba faire rigoler. Habituel. Ma mission on a lié en bon. On a annoncé la mission promotion. Tu annonces la promotion ya muto apesi ngambongo. Na c'est les promotions, na sali promotion na. Muto apesi ngambongo. Tu jamais na reçu la promotion. Ya on a koye maté mais nzie monezo beta. Meta. Naza témoin vivant. Il y a des merci Mbokani. Papa moi on doit na sima na biso. Des merci Mbokani na Tchabi. Papa on a tellement nesengo. Ouais, des merci Mbokani na Tchabi. Ko ganga zuganga papa na kufati lelo to kundai. Sentiment. Émission polémique oyo na yo sepeli parce que papa on a ganga ki pona bi ay papa batu akufi donc famille na lelo bazanga ye ezo sa bango passe mais yo o sepeli famille ezangi ye mais faut parce que akufela na nini na sentiment ya mboka na ye on est problème nini biso famille baganya nini biso batu théâtre nyonso to na problème na Céléo Stram te mais on a un problème mes amis c'est le Stram asalaka vidéo ya koyoba ke yo mboka ni yo koyaka lisusu ate en réalité bino comment la no mboka ni obi net yo Zuma Cédric Zuma écoute s'il te plaît Cédric Zuma comment mboka ni yoka toza bato to edikaramas ça dit to soto tia iloko mo bon internet il faut te ba ke oui pourquoi to sala yango to finga ki yete. Mais tu sais que oui, on est des artistes, mais on est départements différents. Bon, on a un département, il y a musique, nous avons un département, il y a cinéma. Vous comprenez? Tant que tout le monde a biso à se lancer message à ma bé et au moins na Facebook on commence à dire merci beaucoup Gori na coach na biso na ni Florent Ibenge ba simba ni boy et ça la bien té. Dire merci beaucoup c'est un homme responsable dans le monde. Maman c'est pas des blagues qui à défendre l'équipe nationale na biso libanda drapeau c'est le beta musique wa drapeau ya mboka na biso mata wapi o mabeta na maison mère o mamni oloba na maison mère abengana yo asiki we kabe yo te ya lela passeport na ye Zuma makambo yo luka oh c'est normal passeport na ye zaki déjà na ba caché ba visa na ye c'est normal ale lango mais na so fekte Dieu merci mboka en plus match azolo bela wana obiso to longwa wana match wana ba azaka moté ba Cédric Morumbu bazaki wana ba jio bazaki bela beta ki ye mo côté alors chat zaki ya yete ezaki ke oui makambo ngo simba te to longwa na biso mais to longwa to lekaki avec calcité RDC bando lekaka na calcul mais avec nani coach Ibenge to lekaka na calcité ozo pas dire merci mboka na sepeli sa batu azamuto ekuto ngapo na ngana esa ba konza mboka na biso il faut ba reconnaître valeur na ye azokola na kati équipe nationale et na lobana ba jouer na biso équipe nationale coup de chapeau na bino vraiment félicitations du monde des hommes concentrés boya kaya exemple mais c'est Léo on toujours un problème na été c'est un grand monsieur c'est un grand musicien mboka na biso mais to ba na biso nini à rectifier ba parole na ye OK merci on reconnaître que Azar grand monsieur Azar grand musicien mboka na biso merci quand même pour la reconnaissance. Nabi, cause un grand musicien en ndengeni on a joué là. Mais c'est le temps n'abaka combo c'est banu dire que oui c'est le ensemble. Aux on va reconnaître maman combo na mais comment est-ce que combo wana et bien c'est muke pourquoi pour la vidéo wana salaka. En plus vidéo ni tambola monde entier ba masse belé moi ngana na grande sœur na ngaya na PC Mbote Karine Nzuzi na kata France. Ata la vidéo wana c'est pas na ngotabi mais pourquoi biloko bongo et en plus omoni kobenga ba artiste comédien baba mandia to ba mandia te kobenga ba artiste comédien ke ba mandia biso ba to ba mandia Karine juste dans un problème na Céléo obi grande sœur na yo dans un problème na Céléo te na problème na Céléo dans problème na Céléo ne mo c'est ki toko bon Karine ntusi na ndenya ko tindelo vidéo abo soki amoni vidéo abo ngonde kona atindaki a effacer ngo directement so ratini on sait qu'il que non pas à quelque part azara abi ki bino zara na barando na Céléo to yo zara na problème na Céléo to yi zara na problème na Céléo on atindela kio na problème na Céléo na ndena na problème na ete tu répondais qu'à pour la vidéo on est wana maramyo pour la vidéo on a quand des actrices que oui pour répondre que si siko nini siko nini mais yé parce que siko nini na biso pour ya sel bino suni bandaka bino pour répondre si lelo ya zana vous assure ouais sûr et répondre ba fan o ba bina na tuna question o ba tinzinga na poser question na ba fan nga ezolo ba makaka ke oui biso ba artiste to ba mandé na monako ya le mec en question. Mais on n'est pas demandé, je pense que vous voyez, bon, on n'est pas allé, nous avons foutu là, nous avons balé qui bazolia,
Vous comprenez, Minerval, je suis responsable. Vous comprenez, je ne peux pas passer à la télé pour faire la moutumo boye. Vous comprenez, déjà qui n'a retraite, c'est un poteau assis déjà. Vous comprenez. C'est le afin de nous mondial. Eh ouais, mais oui. Avec l'artiste comédien sur mais oui. Papa. Ata yomoko. Tout ça, au moni, na comprendre te. Ba kala, na ndo mona, ba artiste comédien, na ba musicien, ezaki vraiment koba na te. Parce que ba musicien belé ba ko reconnaître valeur na binoté. Mais pour le moment, ba musicien nyonso déjà ba reconnaîtra valeur ya ba artiste comédien. C'est Léo. Baza bandeko na yo. Comment okoki koze ya ko qualifier bandeko na ba mondial. Ndenge yo soko bengi soki yo bengi bango ba mondial. E bongo yo moko. Nga na ebité. Na yambaki vraiment appel ya bandeko baza libanda mboka na ba comédien o baza libanda mboka na oya awayaki. Ba bisenga soko ya mbizuma poser biso ye question oyo. En plus yebisa sele yo. Soko ko rectifier mu kié ya koze ko benga bango ba mondial. Ezaka un message oyo bandeko no ba pesi yango na lansango na commission epa na yo. Vraiment. Papa, mot de la fin pour la émission na biso lelo. Vraiment na pesi merci malgré ça ngasi pina ke ko tournage. Na pesi vraiment merci na ndimete ke oui okoya yambanga. Na elobi susu merci na bato nyonso balingaka Zuma Zuma faux pasteur yeyo Zuma na bino bolingaka mingi opération du coffre chef d'état-major ndebino mo benga bakomba no sona lobana e utaka pukoto muso avandi ngazo benga ngao Zuma opération du coffre Nzambe ba artiste muso benga so Zuma Nzambe ba artiste nyonso ba mibali vraiment nazo remettre bino c'est que bon comprendre que oui musa nga quand même et Samuel Loko vraiment na lobi na petit message na ba artiste nyonso o balingaka ngai le 28 décembre, on a 15 ans ma carrière artistique nanga. Comment ça va se fêter? Fona sina fêter yango. Ba délégation ou ta poto ya, je pense bien que oui, vous allez inviter. Ba délégation ou ta poto ya, aux invitations là yo. Moi image vous allez pas mon andeni into fêter, bis nous ensemble là ba ta poto. Vous comprenez? Mais na lo baka que oui, merci. Pour na bato na so moni que oui. Même sous mo lo ba boité, o lobi mabe, vraiment na sengi pas pardon, mais ba bato ba moni que oui quand même à défendre normal, vraiment merci. Et na copie ça bambote na directement je sais pas. Oui, copie ça bambote na o mais tous na question moko oyo to posaka ya moutier. Tous na rubrique na biso moko vrai ou faux. Yo répondre à vrai ou faux. Vrai ou faux que Zuma aboya ba artiste comédien nyonso loba ke ye aza danger. Faux. Vrai ou faux que Zuma lobake bato tout ba comme un scénario ya l'équipe bango. Faux. OK. Pesa la dédicace. Moi ba dédicace na ngana na pesi mbote na ngai ayaya il était boss avant que le boss soit boss. Mon boss Isabotoli na Londres. Vio ningisa kingana décembre je m'attendais pas que oui na cause montant wana. Nandima montant on a été vraiment merci et na pesi merci na moi si mon bo na kati Angleterre avant na chane katolo na se Flore de Jésus maman na Michel prophète na pesi mbote et na pesi na mbote moi si mon na benge mikolo nouvelle révélation Laetitia Bukasa et na pesi sous bon anniversaire na Cédric Bukasa place aux na pesi mbote na famille mobimba ya Laetitia Bukasa et na pesi mbote na ngai nanani susu bazileki belé na pesi mbote na ngai na mon coordonnateur na filmière ngala na pesi mbote na ngai il était réalisateur bandana libumo na bango et tango abimi akomeka réalisateur 520 giga Arnold na pesi vraiment mbote parce na pesi mbote na ba ono so balinganga koma ba ona bosani vraiment bolimbisanga na bosani moi sanze bosani bolimbisa mbala simakasi moi sanzela mino moi si apembe Benina dia mama général na kati ya France na pesi mon numéro de téléphone nga bo bana besoin solo na nga Zuma c'est plus 243 89 66 160 47 ou bien so bo benka na numéro o eza na émission oyo yo bo mona et vraiment na pesi mnombote na pesi ba bonne fête na ba mama nyonso vraiment merci vraiment na yo mama ngapi na pesi ba bonne fête na nga
na ba maman nyonso tu oyo balingaka nga Laetitia Meta Immortel na ba oyo balingaka nga te na ba maman nyonso tu oyo bakotala émission oyo napesi bino ba bonne fête lelo ezaka ka journée ya ba maman babi mois de mars oyo émission bon ça ngona liputa oh mais toza moi mobimba te non maman émission maman puta on pesa rapasi bokanga ngo eza non moi c'est yo to lo bananga yo mais non ça là ozo zo spécial journée de la femme ozo ngapena dépanne parce que je de Londres c'est d'abile le mbote la pesi bambote nange belé vraiment dans mon papa je suis de Londres Sida Bilele facile à garer esprit supérieur la pesi au mbote est-ce que vous avez vraiment eu voilà il go 2 minutes meta nani susu moi molopo il faut silisaka meta pinga il faut silisaka meta pinga moi ça pembe na pesi mbote go 2 minutes moi molopo boze belé na bino tout venanga Jani apo Firenze le parfait de bonne odeur aïe na obunda kaka bino boke bope mame na obunda opération de copie vraiment na pesi bino vraiment moi na pesi mbote na nga vraiment na ma copine à moi vraiment Paola ngai penza la fortune écrasa Paola ngai la fortune écrasa penza mon ami penza ya kala penza ba kala mai kande de Londres lo ba penza ba kala mai penza na peso ba mbote et si koza vraiment respecté grand journaliste né azana na bi mikolo za na ya bomba na kala mikila ko bimba ba lo ba suti o ngana là-bas na bi force na yo Paola ngai donc lelo on a pesi mbote en tout cas comprendre la penza meta penza alembi na aboyi na ko pesa yo abaye yo olembi pe Jocelyne tanga la cadette na ko lemba Jocelyne teza moi surtout kutu Jocelyne tanga la cadette penza ya journée na oza pena mwana biso ba mama Jocelyne tanga la cadette penza ya yo penza ya mwana penza ba bonne fête na yo na bosani pete super ngala penza na pesio penza ba grand ba wa mbote penza ya yo ngwana babita imo rechercher eza rechercher na mibali bataille na bino eza ebele mais taille na eza rechercher eza belé bataille na bino na bataille na bino bataille ba giga eza rechercher te eza ngo belé mais bataille o ba super ngala super mec bataille wana eza rechercher penza na peso yango wana penza mo mbali mo ale moto ya malamu ya fongola ni moto nyoso motema penza yango wana pe na peso bambote vraiment to côté mamuke zuma et mamuke vraiment salamolo mo balanda out salamolo ko baninga ba holanda ba fanu ba holanda out mo lo mo ba comprendre que wana penza zuma iloko na ngana sala oyo na bombeli bino yango pona mois de la femme na lancer sous message na bandeli le 8 mars mutu mota cha filme na internet post ba filme wana no sona ba gaz no se bimanango e ya awa na Africa Telema TV filme na ngai conséquence ya mois de la femme iloko na sala botaka filme mois de la femme de bo comprendre valeur nango na bombeli ko lo moko surtout mbi misie moi lisangu ndeza la rara simbi pena abeti moi ok moi ngabina na boîte ya royemba mama beta moi lo moto ndima ke to sentir yo te sans moi plan moi mkina sentir ke na mba izuma obombia bomba boiba bye bye rumba na rumba Irma Kazadi na Portelande